Sango ya pasi lisusu, sango ya liwa banduku nanga na kati ya bakomedien na biso, ka ndenge boyebi ane ebandaka. Na bakote ya bakomedien ebandaka toujours na matanga la famille. Lelo toye lisusu na sango ya pasi, toye lisusu na sango ya mawa, toye lisusu na sango ya kolelisa, concernant bakomedien na biso. Na bandi ebela batu biso nyonso toyebi comédienne na kombo ya Mama Makambo. Mama na biso Makambo aza comédienne ya lelo te, aza comédienne moko ya kala. Mama Makambo eza mama moko o totikala komona ye na barando te, aza mama moko amipesaka respect na ye ya kibomama. Lelo toye na sango ya pasi concernant mama na biso Makambo, comédienne Mama Makambo bandeko na ngai. Ekomi kosala pasi ya makasi kande na lobaka toujours liwa tango yaka eyebisaka mutu te ke no lelo nde ekozala yo lobi kuna ekozala mutu kingandi te. Liwa eyaka na bandenge nango moko, liwa eyaka na ba circonstances na nango moko, liwa eyaka na makambo nango moko. Moyen to loba te ke non il faut na pekisa liwa eya na kote nanga ezalaka te, eza bongo la famille. S'il vous plaît, ceux qui ont sika na chaîne Abisso Étoile Nines TV, veuillez vous abonner massivement. Tant que vous s'abonnez, kobo sana pete ko cliquer sur ngonga ya notification. Malamu ngonga na biso ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Mama Étoile Nines TV akobandutia ka ba vidéo ya sika bokozala directement informé, peut vous informer eza nango devoir na biso, bino pe kolandaka biso eza devoir na bino. Voilà. La famille lelo toye na sango ya pasi, toye na sango ya mawa, toye na sango ya kolelisa concernant actrice na biso na kombo ya Mama Makambo. Nini ezoleka? Toye bibiso nyonso batu o balandaka Mama Étoile na bandi balanda na sala biographie ya mama na biso Makambo, na beta lisolo ya vie na ye, na beta masolo ya libala na ye, lisolo pe ya bana na ye. Soki olanda émission wana te, kotaka na chaîne na biso koma kaka biographie ya actrice Mama Makambo. Kuna okomona biographie nyonso mobimba. Mama Makambo abotaki bana, azaki na mobali na ye, batikala kobala ye te, me azaki ka mobali ka ndenge linganaka, batu balingani, balinganaki na mobali, bavandaki ndako moko, bakomaki pe kobota. Babotaki bana na bango, me eyaki kokoma ke Mama Makambo mobali wana akufaki. Eza bongo siko atikela ye bana, Mama Makambo abokola bana na ye iye moko. Kaka na vie ya théâtre o bomonaka vie ya théâtre ka ndenge lelo esimbi lobi kuna esimbi te, lelo o esali boye lobi kuna esali boye te, yango ka vie abokolela yango bana na ye. Mwana na ye moko ya mwasi akendaki na Congo Brazza, plus précisément na Pointe-Noire. Kuna nde akendaki, babalaki ye, azalaki na ndako na ya libala. Mwana na ye pe ya mwasi wana ayaki kobota bana 5. Kobota bana 5 wana, la famille toyaki kolala lobi nango toye kolamuka ka boye, sango ye kokweya mwana ya Mama Makambo akufi. Mwana Mama Makambo ya mwasi, mwana na ye penza oya boti, eza te ke no mwana moko abokola te, mwana na ye makila na ye oyo ye moko abimisa na mokili. La famille nalobaka toujours ezalaka prière ya parents nyonso ya koloba ke no nakola bana bakundanga. Eza na parent moko te oya planifiaka kobota bana na ye et après un moment donné ye abanda kokunda bana wana azate. Parent nyonso prière na ye ezalaka kaka tango na obota nakola bana nanga bazwa charge nanga, bana nanga un jour bakundanga. Wana ezalaka prière penza ya parent nyonso. Mais soki tokomi kokoma lelo, il y a de ces parents oyo bana na bango bakomi kokufa la famille, ba parents nde bakomi kokunda bana au lieu que bana baya kokunda ba parents na bango ekomi kosala pasi ya makasi. En tout cas, tokobandana nous kopesa ba sincère condoléances na mama na biso Makambo, actrice comédienne Mama Makambo. En tout cas, ba sincère condoléances, nzambe oyo apesaka kimia epa ya batu, nzambe oyo ayebaka kokonsole mitema batu, nzambe wana aya kokonsole yo mama. Je sais que eza facile te, surtout na ba âge ya ba Mama Makambo, eza ba âge oyo normalement azala entouré na bana na ye, bakoko na ye, po Mama Makambo azokola.
Maman Makambo cette année na bandi ba 70 ans, hein, 70 quelques, ceux qui 70 soit 72 ans. Eza ba âge maman Makambo oki kozala nango. Donc eza ba âge oyo akomi siko kotalela bana na ye, bakengela ye, akomi kotalela bana na ye na bakoko na ye bazwa charge na ye soin na ye tango ye azokola. Mais komi kosala pasi lelo e akosala que non maman Makambo nde akomi kokunda mwana na ye. En tout cas, eza pasi ya makasi. Na minute na ye kosenga na bandeko nyonso. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je me rappelle tango na sala biographie à Maman Makambo, il y avait de ces personnes au benganga baloba Mama Etoiline tindela biso numéro Maman Makambo to sombela ye maputa pour Maman Makambo na mois de février akindra montagne bazaka na prière na moko akenda kosala ye moko alobaka eza prière akenda kosambela pona bana na ye yango asengaka mingi mingi bato basutenaka ye ata na mwa liputa ata mwa mbongo esunga ye na basérie wana je me rappelle il y avait beaucoup de gens au babengaki nga pona kopesa mama na biso makambo maputa bamosusu balobaki ka totindela ye mbongo bamosusu ezalaki ka Mama Etoiline asombela ye liputa ezalaki bongo. Alors bino nyonso bolinga Mama Makambo ngana lobaka toujours ezalaka na ba moma ya boye nde ezalaka moma oyo mutu azalaka plus besoin na bato soki oyebi ke olingaka mama na yo Mama Makambo actrice Mama Makambo. En tout cas moi appel moi message ozana moi eloko ezala mbongo ezala nini sunga ye et osala toujours malamu. Ozana besoin ya contact ya Mama Makambo, contacter Mama Etoiline na koti kotia bino en contact direct na Mama Makambo pona soutenir ye. Mama Makambo asi akoli je sais que situation oyo eza situation moko eza vraiment difficile à accepter, surtout soki babiso kutu awa tozoko kango que dire Mama Makambo. Nga tango na yaki kozwa information wana je m'étais mis à la place ya Mama Makambo. Je m'étais dit Seigneur, makambo minene boye na âge ya Mama Makambo eza makambo eza ba âge na bango wana eza ba âge moko normalement azala na kimia azala na paix du cœur azala penza na paix na esprit na ye eza lisusu ba âge teke abandaka kolela abandaka komituna nzambe pona nini. Mais liwa eza na ba réalité nango biso to planifiaka makambo mosusu mais nzambe pe de son côté a planifiaka makambo mosusu yango ngaka na koloba eza bongo. Tokoki awa kobanda kokondane nzambe teke non nzambe pourquoi osali boye nzambe pourquoi imataki ekitaki ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Les pasteurs Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele soki oza na besoin ya okende kosomba billet na yo ka ndenge ezalaka ka ndenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre kuna penza nde okomona lia nini okokota pona kosomba billet na ye kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke non Mama Etoiline nga na sombaki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre korate te le 21 novembre 2026. Somba billet na yo na lombangu somba billet na yo na lombangu bato akosomba baza ebele toboyi orate billet na yo toboyi orate biso toza banani pour que to banda kokondane nzambe nzambe aza souverain kande toyebi atikali ka nzambe nyonso azalaka nzambe asalaka ngo mpona lokumu na ye moko nzambe asalaka makambo te ke no po asepelisa Mama Etoiline po asepelisa yo moto ozolanda nga mais nzambe asalaka makambo selon ye moko na asalaka ngo mpona lokumu na ye moko kande boyebi nzambe basalelaka ye publicité te nzambe basalelaka ye vantar te ke no boye po aza souverain asalaka makambo na ye ya ye moko. En tout cas ezosala pasi yango bandeko na nga na ye lisusu kande boyebi makambo matanga na ye lisusu ko rappeler bandeko na biso mosusu balandaka Mama Etoiline que vanité de vanité tout est vanité na se ya mokili oyo pourquoi okolinga kotiela moninga poison
oyebi ke lelo pe lobi nga pe na kokende. Pourquoi okolinga koboma moninga oyebi ke lobi kuna nga pe un jour na kokendaka. Na se ya mokili mutu oya kotika la éternel azate. Ba riche ebele oyo toyeba baza na bambongo, baza na bamillion na bacompte bancaire na bango. Bango kutu baza na bato ya misala, bango basimbaka eloko te, baza na bato kutu ntina ya kosokola bango basokolaka bango. Me bato wana bakufa. Batika biloko nyonso ya mokili. Soki bato wana bakufa, que dire nous autres? Sala bolamu. Soki opportunité ekuti yo akosalela bato bolamu, salela bato bolamu. Zala social na bato. Zala bien na bato. Koyoki la mutu jalousie te. Na se ya mokili oyo, y a de ces personnes, ngana lobaka toujours, o nzamba pambola bango dès leur naissance. Abotami ka lelo na mbala moko. Bénédiction ebandi na vie na ye. Il y a aussi d'autres personnes pour akota na bénédiction na ye, il faut abunda. Sikoyo, mutu na se ya mokili aza na étoile na ye, mutu na se ya mokili aza na ngonga na ye pe aza na ta na ye. Ta nanga eza ta na yo te. Ta ya mutu kingadi eza ta na yo te. Donc il faut totia kango na mokili oyo ke na mutu na biso plutôt que mutu na mutu aza na ta na ye, aza na ngonga na ye. Soki nzamba permettre nga ke non na joie lelo, gloire au Seigneur, mais soki a permettre nga na joie lelo te, en tout cas et ça sango ya pasi lisusu, sango ya liwa banduku nanga na kati ya bakomedien na biso, ka ndenge boyebi ane ebandaka. Na bakote ya bakomedien ebandaka toujours na matanga la famille. Lelo toye lisusu na sango ya pasi, toye lisusu na sango ya mawa, toye lisusu na sango ya kolelisa, concernant bakomedien na biso. Na bandi ebela batu biso nyonso toyebi comédienne na kombo ya Mama Makambo. Mama na biso Makambo aza comédienne ya lelo te, aza comédienne moko ya kala. Mama Makambo eza mama moko o totikala komona ye na barando te, aza mama moko amipesaka respect na ye ya kibomama. Lelo toye na sango ya pasi concernant mama na biso Makambo, comédienne Mama Makambo bandeko na ngai. Ekomi kosala pasi ya makasi kande na lobaka toujours liwa tango yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nde ekozala yo lobi kuna ekozala mutu kingandi te. Liwa eyaka na bandenge na ngo moko, liwa eyaka na ba circonstances na ngo moko, liwa eyaka na makambo na ngo moko. Moyen to loba te ke non il faut na pekisa liwa eya na kote nanga ezalaka te, eza bongo la famille. S'il vous plaît, ceux qui ont sika na chaîne Abiso Étoile Nines TV, veuillez vous abonner massivement. Tant que vous s'abonnez, kobo sana pete ko cliquer sur ngonga ya notification. Malamu ngonga na biso ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Mama Étoile Nines TV akobandutia ka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Peut vous informer eza nango devoir na biso, bino pe kolandaka biso eza devoir na bino. Voilà. La famille lelo toye na sango ya pasi, toye na sango ya mawa, toye na sango ya kolelisa concernant actrice na biso na kombo ya Mama Makambo. Nini ezoleka? Toye biso nyonso batu o balandaka Mama Étoile na bandi balanda na sala biographie ya mama na biso Makambo, na beta lisolo ya vie na ye, na beta masolo ya libala na ye, lisolo pe ya bana na ye. Soki olanda émission wana te, kotaka na chaîne na biso koma kaka biographie ya actrice Mama Makambo. Kuna okomona biographie nyonso mobimba. Mama Makambo abotaki bana, azaki na mobali na ye, batikala kobala ye te, me azaki ka mobali ka ndenge linganaka, batu balingani, balinganaki na mobali, bavandaki ndako moko, bakomaki pe kobota. Babotaki bana na bango, mais eyaki kokoma ke Mama Makambo mobali wana akufaki. Eza bongo siko atikela ye bana, Mama Makambo abokola bana na ye moko. Kaka na vie ya théâtre o bomona ka vie ya théâtre ka ndenge lelo esimbi lobi kuna esimbi te, lelo o esali boye lobi kuna esali boye te, yango ka vie abokolela yango bana na ye. Mwana na ye moko ya mwasi akendaki na Congo Brazza, plus précisément na Pointe-Noire. Kuna nde akendaki, babalaki ye, azalaki na ndako na ya libala. Mwana na ye pe ya mwasi wana ayaki kobota bana 5. Kobota bana 5 wana, la famille toyaki kolala lobi nango toye kolamuka ka boye, sango ye kokweya mwana ya Mama Makambo akufi.
mwana mama makambo ya mwasi mwana na ye penza oya boti eza te ke non mwana moko abokola te mwana na ye makila na ye oyo ye moko abimisa na mokili. La famille nalobaka toujours ezalaka prière ya parent nyonso ya koloba ke non nakola bana bakundanga eza na parent moko te oyo aplanifiaka kobota bana na ye et après un moment donné ye abanda kokunda bana wana aza te. Parent nyonso prière na ye ezalaka kaka ntango na obota nakola bana nanga bazwa charge nanga bana nanga un jour bakundanga wana ezalaka prière penza ya parent nyonso. Mais soki tokomi kokoma lelo il y a de ces parents oyo bana na bango bakomi kokufa la famille ba parents nde bakomi kokunda bana au lieu que bana baya kokunda ba parents na bango ekomi kosala pasi ya makasi. En tout cas tokobanda nanu kopesa ba sincère condoléances na mama na biso Makambo, actrice comédienne mama Makambo. En tout cas ba sincère condoléances nzambe oyo apesaka kimia epai ya bato nzambe oyo ayebaka kokonsole mitema bato nzambe wana aya kokonsole yo mama. Je sais que eza facile te surtout na ba âge ya ba mama Makambo eza ba âge oyo normalement azala entouré na bana na ye bakoko na ye po mama Makambo azokola. Mama Makambo cette année na bandi ba 70 ans 70 quelque soki 70 soit 72 ans eza ba âge oyo mama Makambo akoki kozala nango. Donc eza ba âge oyo akomi sikoyo kotalela bana na ye bakengela ye akomi kotalela bana na ye na bakoko na ye bazwa charge na ye soin na ye tango ye azokola. Mais komi kosala pasi lelo eya kosala ke non mama Makambo nde akomi kokunda mwana na ye. En tout cas eza pasi ya makasi na minito na ye kosenga na bandeko nyonso. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je me rappelle tango na sala biographie ya mama Makambo il y avait de ces personnes au babenganga baloba mama Etoiline tindela biso numéro mama Makambo to sombela ye maputa po mama Makambo na mois ya février akendaka montagne bazaka na prière na moko akendaka kosala ye moko alobaka eza prière akendaka kosambela pona bana na ye yango asengaka mingi mingi bato basutenaka ye ata na mwa liputa ata mwa mbongo esunga ye na basérie wana je me rappelle il y avait beaucoup de gens oyo babengaki nga mpona kopesa mama na biso Makambo maputa bamosusu balobaki ka totindela ye mbongo bamosusu ezalaki ka mama Etoiline asombela ye liputa ezalaki bongo. Alors bino nyonso bolingaka mama Makambo nga nalobaka toujours ezalaka na bamoma ya boye nde ezalaka moma oyo mutu azalaka plus besoin na bato soki oyebi ke olingaka mama na yo mama Makambo actrice mama Makambo. En tout cas moi appel moi message ozana moi eloko ezala mbongo ezala nini sunga ye et osala toujours malamu. Ozana besoin ya contact ya mama Makambo contacter mama Etoiline nakoki kotia bino en contact direct na mama Makambo pona kosoutenir ye mama Makambo asi akoli. Je sais que situation oyo eza situation moko eza vraiment difficile à accepter surtout soki babiso kutu awa tozokoka yango ke dire mama Makambo. Nga tango na yaki kozwa information wana je m'étais mis à la place ya mama Makambo. Je m'étais dit Seigneur makambo minene boye na âge ya mama Makambo eza makambo eza ba âge na bango wana eza ba âge moko normalement azala na kimia azala na paix du cœur azala penza na paix na esprit na ye eza lisusu ba âge te ke abandaka kolela abandaka komituna nzambe mpona nini. Mais liwa eza na ba réalité nango biso to planifiaka makambo mosusu mais nzambe pe de son côté a planifiaka makambo mosusu yango ngaka na koloba eza bongo. Tokoki awa kobanda kokondane nzambe te ke non nzambe pourquoi osali boye nzambe pourquoi emataki ekitaki ya malamu mpona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Les pasteurs Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele soki oza na besoin okende kosomba billet na yo ka ndenge ezalaka ka ndenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre kuna penza nde okomona
lia nini okokota pona kosomba billet na ye kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba nyonso bazobela bakobika ba nyonso baza na ba problème ya mabala bakozwa mabala ba nyonso baza na problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbie na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre. Korate te le 21 novembre 2026. Somba billet na yo na lombangu, somba billet na yo na lombangu. Bato akosomba baza ebele. Toboyi orate billet na yo. Toboyi orate. Biso toza banani pour que to bana kokondane nzambe. Nzambe aza souverain. Kande toyebi atikalika nzambe. Nyonso azalaka. Nzambe asalaka ngo pona lokumu na ye moko. Nzambe asalaka makambo te ke no po asepelisa mama Étoiline po asepelisa yo mutu ozolanda nga me nzambe asalaka makambo selon ye moko na asalaka ngo pona lokumu na ye moko. Kande boyebi nzambe basalelaka ye publicité te nzambe basalelaka ye vantar te ke no boye po aza souverain asalaka makambo na ye ya ye moko. En tout cas ezosala pasi yango bandeko na nga na ye lisusu kande boyebi makambo matanga na ye lisusu ko rappeler bandeko na biso mosusu balandaka mama Étoiline que vanité de vanité tout est vanité na se ya mokili oyo. Pourquoi okolinga kotiela moninga poison oyebi ke lelo pe lobi nga pe na kokende? Pourquoi okolinga koboma moninga oyebi ke lobi kuna nga pe un jour na kokendaka? Na se ya mokili mutu oya kotika la éternel azate ba riche ebele oto yeba bazana ba mbongo bazana ba million na ba compte bancaire na bango kutu bazana ba bato ya misala bango basimba keloko te bazana bato kutu tina ya kosokola bango basokolaka bango me bato wana bakufa batika biloko nyonso ya mokili soki bato wana bakufa que dire nous autres sala bolamu soki opportunité ekuti yo akosalela bato bolamu salela bato bolamu zala social na bato zala bien na bato koyokela mutu jalousie te na se ya mokili oyo ya de ces personnes ngana lobaka toujours o nzamba pambola bango dès leur naissance abotami ka lelo na mbala moko bénédiction ebandi na vie na ye. Il y a aussi d'autres personnes pour akota na bénédiction na ye il faut abunda sikoyo mutu na se ya mokili aza na étoile na ye mutu na se ya mokili aza na ngonga na ye pe aza na ta na ye ta nanga eza ta na yo te ta ya mutu kingadi eza ta na yo te. Donc il faut totiaka ngo na mokili oyo ke na mutu na biso plutôt que mutu na mutu aza na ta na ye aza na ngonga na ye soki nzamba permettre nga ke non na joie lelo gloire au Seigneur mais soki a permettre nga na joie lelo te en tout cas et ça ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko